Bandeko to yesikoyo ko solo la moi likambo oyo ekomi likambo somo likambo ya mawa pe ya pasi likambo salité ekomi l'église ya Congo ezali bongo bolumbu ya évêque Mukuna. Vraiment papa évêque baza ba publier ye ba vidéo eza photo te bandeko nanga eza photo te ezali vidéo ba publier ye azali kosala bosoto na mwasi mosusu mutolo ba mwasi ya ndumba na kati ya mutuka. Papa ozali moto te ya kabatu homme marié oza na église monene ACK otobi ACK ya évêque Mukuna. Papa exemple ndoko pesa bato yo mosali ya nzambe exemple nini kopesa bato po yo oza moto oza censé côté ya bato liloba ya nzambe oza censé côté ya bato la fidélité oza na bana mikolo siko côté ya bango nini na oyo bango bakomona bazomona salité ya ndenge wana yo tata na bango otiki mwasi na yo na ndako ke kosala bosoto ya ndenge wana na kati ya mutuka oselisi po lali na yo za l'aise. Papa okoyebi se soni ezali montage eza montage te eza montage te parce que eza des vidéos eza ba vidéo ebele so ezaki photo tokoko comprendre tobiki peut-être basali montage mais le cas na yebi ke Congolais zakane na musisa Soni soute beaucoup leka na bino pe na ba télévision beaucoup lo bakere ezaki comment ezaki montage ezayete luki pour se défendre bo embellir likambo comme si eza correct eza makama pasi pe makama Soni comme mona bolungwa boye. Donc tata mobimba un serviteur de Dieu, le soi-disant serviteur de Dieu a commis na ndenge wana sambo na bolumbu ya leta bolumbu international asala kana yango bisika nyonso. Papa eza Soni pe mawa bozo meme église wapi bozo meme ba fidèle na bino wapi tala ndenge bozo kwisa boyambi ya bato nzambe épargne peuple na yo nzambe ya bolingo épargne peuple congolais na bosoto ya boye épargne basali oyo ya solo basali oyo bazo kosalela nenga bosolo épargne bango na makambo bo po eza somo bande ko nazo épargne ko tiela bino vidéo na poso to tie vidéo wana eza c'est catastrophique. C'est catastrophique. Papa, biloko na tango yokomela bana na ba téléphone na bango na ndako. C'est sûr ekomeli bango. Oloki bana na to benir bana na yo. Oloki bango to benir bango. Eza mawa. Eza mawa. Eza mawa. Makambongo bandanga na ba politicien et le na ba politicien comme écouter na ba artiste à théâtre ba musicien écoute donc ti et luki sur le molimo ane zo tambole zo ko luka bato ti pa na période ya confinement o pasteur barabaki distance à 2 mètres yoko to 2 mètres te 0 cm papa za mawa pasi pe mawa pasi pe mawa na église na église ya Congo toloba te mais so bosali bozo batoko dénoncer bino bozo ba leader d'opinion oya bino sala kaka so ikomi makamba politique makamba mbongo wana bobimisi mutubu bino boki boko ba politique ba pesa bino mbongo bote oh Dieu a dit ceci Dieu a dit ceci mais na batango osala buzoba bozo linga bo embellir rango boko boya ko bimisa ngo ke l'esprit est disposé la chair est faible botika ba pamba wana to bana ko dénoncer ka bino kaka bo sali buzoba to ko dénoncer bino bo sali buzoba to ko dénoncer pour bino bokansa bino to simba fongola ya lola nzamba pambola biso apambola l'église na ye apambola ba oseli ndenga bo solo. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne Nabiso PF Bonheur TV. Bokota wana bo s'abonner, accrocher bo crocher cloche ya notification pour na kozwa ba émission ndenga za kokota pe ba youtubeur ba bandisika bozana posa ko agrandir raison na bino bolanda biso chaque jour na 15h30 heure du Canada to salaka PF Bisho ou ezali bongo plateforme où kokuta ba youtubeur ya monde bazo kota pe on a ko s'échanger kozwa ba abonné et belé chaîne na mata koma rapidement na 1000 abonnés. Merci beaucoup nito kutani na balasi manzamba pambola biso.